His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Pour moi de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette grande édition d'information de la soirée sur Digital Congo. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange de la RD Congo, a rencontré hier samedi son homologue de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, au palais de République à Brazza. En tête-à-tête de plus de 2 heures, les deux chefs d'État de pays le plus rapprochés du monde ont passé en revue l'état des coopérations entre la RDC et la République du Congo. La situation sécuritaire en Afrique centrale et dans la région de Grand Lac a été passée aussi au peigne fin. Selon le communiqué final sanctionnant la rencontre de deux chefs d'État, ils se sont dit satisfaits de l'esprit de solidarité qui caractérise les relations sécuritaires entre les deux pays, tout en réaffirmant la coopération dans tous les domaines. Ils ont reconnu aussi la nécessité d'une coopération accrue pour lutter contre une nouvelle forme de menace à la paix et à la sécurité à la suite des terrorismes frontaliers. Les membres de la... Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalet. Nous sommes live à la Welcome TV. Bandeko Bomoni, publicité oyo na Alexa qui dernièrement il y a pasteur Nunes. Il est quitté parce que là ça c'est déjà qui na moi le mo salama kiawa tant na zolo banabino que pasteur wana za vraiment na moto na Nzambe en tout cas fait bon dimela ngai bandeko na ngai dans ton dimela na biso na biso. Là ça c'est le temps na la sa publicité wana bandeko bazaka awa samedi neti lelo samedi batubaye bakuta na prophète bayoka oyo nini nzambe alobi bango mpo bayendi wana bazalaka vraimen balandelaka makambo ya vi na bango bazalaki ebele na réception wana ntango publicité ezoleka donc moto na nzambe ebetaki mwasi moko wana vraimen akweyaki esalaki ke bayebisingaki no na katakata baparti wana oyo ndenge l'homme de Dieu abanaki kokweyisa bato wana ndenge bamiracle esalamaki makasi mais ebetaki vraimen donc epesaki bien te yango nazalaki na mwa kolemba moke mokolo yango bokomprendaki te mais le lendemain nalakisaki parti yango mais parti ya ndambu nakataki yango nabengaki l'homme de Dieu nayebisaki ye alobi nanga non pasteur ezalaka malamu tika kaka kolekisa yango lisusu te mais nalobelaka bato bacomprendre pourquoi ezoleka su te mais soki engeli eleka soki andimaki nalekisa na ngai alekisa oyo nde nasi nakataki baparti wana kokata ezali wana bodo bamiracle oyo asalaki ndenge bato bazokweya ndenge moto abukana makolo atelemi nyonso to wana vraiment lokola mwasi wana akweyaki awa na studio ndenge tozoloba donc eza vraiment donc commentaire eza te yango nazosenga na bandeko vraiment donc nzambe azosalela ye le 19 ya mwa oyo vraiment tozanga te tozala pende ebele donc preuve aneke emonani ntango oyebisi ye asiliki kutu te azwango kutu na pete nyonso tu alobi no eza nango problème te mais pourquoi et pourtant adepasaka mbongo kutu ya ye moko mpona kosala bamakambo nyonso asalaka wana donc aza moto vraiment il faut biso nyonso tu tosoutenir ye parce que nzambe azosalela ye alors naza na teme moko nazopesa awa eza vraiment très important ndenge nasolola na bacongolais vraiment bamona sur la méchanceté des hommes et surtout nga nakoloba yango sikoyo la méchanceté des hommes noirs biso sikoyo surtout nakotya yango mpe kende la méchanceté des congolais nous sommes vraiment méchants donc bacongolais tolingi kondimana te mais avant nalobela yango nanu nalingi nanu tolanda nanu video moko bongo ntango na kozonga nde na expliqué princesse video please lelo le 13 janvier soko nazali na kati na chambre lobi mokolo mobimba na bimbakedi banda te mposa ezalaki nasolola na bato na bandundu nakoka kosolola na bato na faculté kasi nayebi te ndenge nini wana na banda na butu kosanza lobi eloko moko te ekotaki na ndutu na ngai po ate nalia namela mai na sanzi
eloko moko naliaki te kasi mpuse na ngai ezalaki wapi mpo ate nakoka kosolola na baninga or nzambe azalaka na sekre na ye atuti nga maladi wana po ate na bima libanda te natala makambo azala koleka na kati na mokili batata na bamama ezali mpo na kolukela bino soko eloko nini te butunguse te kasi atandelo bakoloba solo ntango tozalaki na papa ntango wana nakomi mosika les Zaïre et le berceau de l'humanité. Donc, Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Est-ce que vous ne trouvez pas, quelque part assez touchant, que Jésus, le Fils de Dieu, a été aidé par l'Afrique à 2 moments de sa vie où il était le plus faible? Prophète, surtout ya mokili bakangani ba kinzila bakai kupesa libondele na bango esika na montagne moko tango bakumi na ngumba wana moko na bango atalo kuna atali papa Simon Kimbangu abimi bapanzani kasi babangi mingi te mpamba te bazali na mabondeli kasi muntu mwindo oyo alungu wapi awa muntu mwindo yakate musika boya yakusala nini ye mutu apesaki bango message ya ngwana nde bayelaki tina kisasa moto oyo amonaki bango bobe oyo atambolaka na ngai ezalaki mpe na sika moto mosusu te ezalaki na mokoto 87 bino boyibi ndako na ngai mingi oyo tokoyaka na kisasa bato wana balobi ete yo motu mwindo ozalaka prisonnier pendant 4400 ans maintenant votre prison est terminée boloko na biso etotikalaka 4400 ans mais donc yesu akutaki na biso na boloko yesu atiki biso na boloko me yaki mpo na kolibere banani eske bato mosusu kaka balobi ibaka likambo. Or que c'est secret. Quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. J'entends pas le nom que je cherche. Noé, non, je pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Un bon point pour toi, ma sœur. Moïse, né, grandi en Afrique. Jésus et l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jésus et l'Afrique? Est-ce que Jésus a un lien avec l'Afrique? Oui. Un lien qui, moi, m'a toujours beaucoup touché. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Jésus a eu 2 connexions dans sa vie avec l'Afrique. Deuxième connexion, un peu plus difficile à trouver. À la fin de sa vie, dans ses dernières heures, qui c'est qui porte sa croix? Simon de Cyrène. Qui est Simon de Cyrène? Un Africain qui vient de Cyrène, un homme, nous dit l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 21. Ils forcèrent un homme revenant des champs, Simon de Cyrène. Toujours la méchanceté des gens. Quand on veut faire du mal à quelqu'un, qui on prend? On prend l'Africain. Quand on veut réduire en esclave quelqu'un, qui on prend? On prend l'Africain. La méchanceté, toujours qui est là. Le soldat romain qui dit « Hé, toi là, allez, va porter la croix ». Et qu'est-ce qu'il fait? Simon de Cyrène, il porte la croix de Jésus. Il fait ce que les disciples auraient dû faire. Il devient quelque part le symbole de nous tous qui portons la croix de Jésus aujourd'hui, qui marchons derrière lui. C'est un Africain qui fait ça. Et c'est curieux parce que l'évangile de Marc dit « Ils forcèrent un certain Simon ». J'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis « Mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden ?» Alors, tu koyoka message prophétique, il y a prophète Oyo Diangenda Kuntima Oyo Bandeko Baebie Bakimbangiste, n'est-ce le loba olba, mais pasteur comme le Bakimbangiste boy. Parce qu'il s'agit, il y a problème aux yeux gagné dans Mboka na biso faut que Congo na biso ndé na loba que c'est un royaume Congo na royaume Congo. Ils ont un royaume, ils ont beaucoup yo etambolaka na esprit. Ils ont la constitution, ils ont l'esprit. Parce que muto oyo nzamba tindela biso na Congo, le prophète Simon Kimbangu, ceux qui yo ondimi prophète Simon Kimbangu, ils font di mape bana na ye. Pona na yebite papa ni ngwa kondima que olingaka ye, molingaka bana na ye te. Donc ceux qui bino besoin di ma prophète Simon Kimbangu, besoin rejeter bana na ye, cela veut dire bondimi na bino eza en vain. Na répéter. Ceux qui ont dit que Simon Kimbangu a voulu sauver le Congo, a sauvé les Africains,
mais besoin de ma banate donc bondi minabino eza en vain. Alors nga nazoloba boye parce que nazali mandaté à koloba makambo nazoloba wa. Donc avant de continuer koloba pour nazo expliquer bino na bandana na âge à 8 ans. Papa oya botanga atindanga na internat na Nkamba. Nazanga na 8 ans. Nazo tanga na internat na Nkamba. Et na kati Nkamba wana na bana ovanda na kati internat mais nazo ovanda na ndako akoko na biso zaka face à face na o place batonga o babenga lelo Jérusalem. Église Nkamba. Nazanga mwana muke 8 ans. To bana ke l'église wana chaque fois. Et puis ezaki na mai moko boya jaune. Mai wana ezaki lokola mai lokola o babenga Bethesda. Ndenge Bethesda ezalaki oke anjayaka soko koti ozi guérison na yo okoti wa okota les premiers ozi guérison na do mai wana ya Nkamba wana ya jaune wana ezalaki côté ya église o babengi Jérusalem ezalaka wana bato bapana okende pona kozwa lobiko na bango bakiti na kata mai wana obimi okiti so ozaki malade ozi guérison ba muso baza ba puissance na marque ngai pe koko na bisa memanga kuna na dinda na mai wana na dinisanga pe na mai na bima na dinda trois fa na bima skisolekele oyo avanda na Nkamba o alobaka lingala te o alobaka ki Congo na sisa ko biba pena boya bondela pona nga nazoba makambo eza vrai bokende ko vérifier ngo na Mokoto na yebani kuna bandeko ya ngai basalaka kuna na Mokoto soki na kopesa kombo te bopesi kaka vidéo ata photo nanga bakoloba ke non naza na kati nazoloba vana continuer parce que je suis mandataire de masolo. Alors tant on a bima babondela pona nga puissance ekota kata nzoto nanga nazaka nango ti lelo soki lelo bozomona keno na milisi bakomata pe meza pamba te parce que naza na ne nazoloba naza bien préparé naza na puissance nazalaka nango. Et puis sikoyo eko koma moment moko boye na kati ya bazayi kaka wana nobi na bazayi bandoki bazalaka na bango ebele nga naza mwana kini talaka nde nazali parce que oyo na oyo ekokanaka te donc nazalaki ndenge mosusu mwana moke ndenge mosusu mais bandoki ya kisasa oya mboka wana oyo nga namonaka moko bo mwana moko naloba makambo na église na 2014 mwana moko bolibu munene c'était vrai sorcier bandaki koboma bato kuna mais nga namona ye na esprit nayebisi ye na biso komeki nga kokufa et moi nga lingaka meka ngai mais akutana mais bana Nkamba ya kotona basalaka likita bakenda donc nde totambolaka na mboka otambola na nzela boye batindikanga na mai na dinda pena na mai nga na mwana ki nayebi mai te na dinda na mai baye kopesa sango na village kone pa koko na biso ke non nakufi na meli mai na dindi nakufi mais baya bakutanga na vanda na mai likolo donc loboko moko ya puissance esimbanga epanisanga na mai. Donc nazoloba makambo donc il faut na loba pona na kufi nanu te parce que balesi ba omona ke no passer nazoloba ngo naza mandataire koloba nazokende bakutanga na vanda likolo ya mai mais makambo na mona na mai na yebaka te donc na comprendre que donc nzamba tina ke na kufa te pona ya lelo pe nga pe na ya kolobela makambo yo concernant prophète na biso Simon Kimbango parce que naza mwana na kati na uta na kati na makambo wana et puis nazo continuer na kati na bato bakangaka bango Simon Kimbango nde bakanga ye wana na groupe na ye wana koko na biso azaka na kati koko abota koko papa na ngai donc koko abota papa na ngai babotama na Lubumbashi donc bazalaka bato bamema bango donc nazoloba makambo naza na kati donc nazo comprendre que donc Saint-Esprit côté la ngai donc na tina donc koko abota papa na biso donc bakenda na bakimbango ndenge bamema bango kuna nde bakanga bango parce que Simon Kimbango batunaka ye na bamindele tango bakangaka ye na Nkamba batuna bamindele oza nani ayebisa bango alobi naza mvuluzi elakisi ezali mobikisi donc naza lokola nzambe donc naza mvuluzi na ye mpona kobikisa bato moyindo alobaka na bango naza prophète te naza na baimage wana mais na relaxango vraiment penda te parce que moni eza baimage moko choquant ekochoke mpe bamindele areponda bango alors bakanga Simon Kimbango bamemi ye na Lubumbashi le 19 janvier 1922 bamema Simon Kimbango